alors na comme zong sa film ici mana comme bango nyoso bakenda kuna et puis kuna wapi place c'est mon centre wana azaki kovanda na mboka ya Italie na d'accord tolandi et puis eloko siko na komba ko réfléchir parce que mokomusu tokei na sanctuaire ya Vierge Marie eza na mboka Loreto place wana batinenga na kovanda mboka mo mukina banda kovanda ngamoko mukotokenela mama sœur na sanctuaire wana na moni Madonna Vierge Marie azaki wana yekeko azaki noir na Jésus ya noir sikonga na tuni ba ma sœur pona nini Vierge Marie ba yebisingai donc histoire ezali ndako wana ozomone utaki Nazareth ute Nazareth ba ange mtu ba memaka na butu alors ekoyaki na village wana banani ba villageois bakindaki bayiko mona po amona lumière ekoyi wana baki okutanda ku wana do babuiki boyi bakuta donc ba analyser babuiki wana babele wana eza ya Nazareth donc ngana tuni mais siko eza ya Nazareth mais ndenge nini kasi Madonna mo azali noir na Jésus noir alors et comment déjà ko travailler ngai na bimena Italie mo metu sa ba nani ba Madonna ba mindele no ba Jésus mindele mais one uti na Nazareth uti benda kuna ba mo ba uti kuna sa ceinture mo munene penza bo explication ni ba pesa ki mama Marie ba ebisinge uteki na nini no Nazareth po ya nini aza mwindo Yesu mwindo mama Marie ya mwindo explication za la ate siko nde tozaina couvent omoni Pape Jean-Paul II azaki na Madonna ya noir Vierge Marie ya noir oyo ye azaki kosambe na mingi siko mama sœur na so yebisi biso bo omoni wana ya papa ezali ya Cracovie na Pologne place papa zalaki batumbaki église pona communisme ezalaki wana batumbaki église wana Vierge Marie azalaki wana yango akomaki mwindo nzoka yo pe kulo kutu ko découvrir na mboka dino lobi Loreto na Loreto découvrir susu ya mwindo bo siko nyoso wana ikomelaki ondenge nini siko na komokanza nini siko wana babinda kone uti na Palestine ya Vierge Marie yaki na butu kitaki wana yango batango ba conserva wana batonga penza ceinture ya munene ceinture za munene alors ndako batango na kati batango na kati wana na Madonna wana ya noir na Jésus ya noir obandi komitu na komitu na siko wana za noir oyo wana ya papa pe azali noir oyo église ezika ki kuna na Cracovie yango wana akoma ki mwindo Madonna akoma ki mwindo yango babela kuto bayemba kuto terra una terra motorica donc terre moko plus riche siko ba masa babalisa ki ya Italie ba changer nzembo si ba ba polonais mtu ayemba kango terra una terra lontane moto lontane donc terre moko plus loin ya Pologne eza plus riche silencieuse très silencieuse kimia si ya kimia Madonna nera donc bazo imba Vierge Marie Madonna noire memela biso mwana na yo alors mboka eza muka moya kimia donc ezali sikoto na koma koma papa simo bandi ko yena nganzemba wana ngabi mboka na moto riche eza mboka na biso mboka na ezali na kimia eza mboka na biso alors donc eza histoire na biso bon ba yibaki yango ba batango sikoyo ekomi ke papa place wana zaki na paroisse wana tango zaki na monseigneur zaki na paroisse na baziki seko ya communisme ya wana Madonna wana ta komi mwindo tala wana baza oposa biso kasi papa simo alobi botanga Bible po bokoyeba moto oya moyibi na eloko ya yibi botanga Bible esika bakosa bino nde bososola na otanga yango donc tokomi na esika eloko mususu na ye ko découvrir sikoyo omoni place koko na so Abraham na Genèse 18 Abraham bayaki ko visiter na ngonga ya moi makasi na midi ya 12h donc batu tango ateni misaki miso moni batu misato batumise tona siko bango nde ba expliquer biso ba ange donc na yo comprendre ngo lelo ezali batumise to papa ki solo kele papa dialungana papa nyanyena yo ka ma sœur akomi mondimi lelo sa bando te ya bolanda mama siko biso miteme ezokufa balandi ba moteme ezokufa balobi yebisa biso pa wana oyo longwaki na Vatican
écoute si yo na nkamba na pas ya papa Simon Mbangu ezalaki ndenge nini pas joie Nzambe na libota moko apona se moto moko na kati ya libota ngeta soki Nzambe aponaki mama na nga monaki Nzambe kiteki na kati ya Kongo ta wazaki mwa muki yango mama ko te église mususu te e makitamba lena mutu elongwaka te abiasambela Nzambe bakoko na ye Nzambe mpungu atika la kokota na église moko te ti lelo ngande na kumukimbangusa na kumukubenga na zolo bana zoba bongo tano banda ye sabino bakoko na ngai baza kusambela Nzambe mpungu zako yoke la ngate mama amona Nzambe akiti na Kongo alobaki Nzambe te albi mutu mukonza munene akiti na Kongo mutu netika na mapata siko azolo bana mungongo moko ezo vibre amoni ba mangomba ya ndinge na ndinge eye na liboso esa na gute émotion donc banda voilà histoire ya mama na bino alors etikala ngai likambwana donc nakomba ki orevant ya nyonso to abi Nzambe ya lubi Nzambe ta lobika mukonzi moko munene batili ekiti ya bokonzi avandaki na Kongo ba mangombe ye ba catholique ba protestant ba musulman ezaki na liboso wana Yesu ko aningaki akata likambo bato nyonso na ba moko lobi ba o bazali na kolote bango nyonso ba yepana ngai alors mama atikana ndingwana aloti yango so 3 fois yo lelo lokolo komiki mbangise mama akoya mama siko bandi ko bimisa bakoko na yeba ba papa twala ni so bato mama komiko bimisa pa mama tika lo bana kuselo gote ka ndinga beta kiwana na ba papa tangu papa Simon Kimbangu akufa kibato mikuse wa bimaki na Kongo alors so on etika la ki epa na ngai tout le temps ndina zena kufa ezo yelanga na mutu yo kuma yo kanisa ba ndoto ya mama na partie ya couvent pona pasi yo zalaki na ngokuna bongo esuka ki oboni souffrance siko mukonsusu tangu na komi ko ima nona ba banko bazaki osala biso na ba mindele na kati ya couvent komi ko séparer biso un peu na musuma sera bima libanda ye au visto una di colore donc na kindaki liyo na libanda na moni moko ya couleur comme yo le musu mais azobengo ndengwa si babenga so couleur ti lelo ata yo mona Italie au place Nzambe azali o ba memele so na mokili donc babenga so couleur alors ma sœur azobima libanda zo ya le musu akende ko se promener zo ya bozolia na mesa ensemble azoe sabino ke oji lelo donc inande na kineli bana na muni mwana moko mwasi ya couleur comme bino alors comme ça biso te passer même biso fait soto bimini bana peto yeto yesi pe commencer lelo pe na raconter ki moko ya couleur comme yo alors comme ya pe boy alors et comme ça na ngai passe pour comme susu ya kineli ki mama za maladi ba bengi ngana ke pa mère général na bi mama penda za maladi est-ce que to ko sunga yete ponga na zo travailler na ino to pa na bongo gratuit ba parents o ba bokola kinga ba kolise kinga ine au bango bazako sepela on a couvent tozali bien éduqué et utai na Congo uti pa na bango te misala na yeba ko sa misala déjà na Congo parce que c'est expérience na couvent mo déjà na monastère na Congo alors na ye ba komo sepe alors yo sala ke mukolo wana mère général a betelenga misa pena makasa yebisingai biso tozali banki na binote boye bakango oyaki awa siko musani kaka lobaka a répéter kaka va ya lavora kende ko travailler kende ko travailler avec vraiment donc c'est alors nazako yo kanzoto bien te na binazo yo ka bien te kende ko sala kende ko sa atasoza na mbeto oye pina tumboli do bana bonga minde so baza malade fuba kenda bengili bongo docteur aina chambre donc biso te fo sala biso peto bela ka boye injustice on est comme au travailler alors mukwa nazaki yo kanzoto bien te donc obligé ngefuna ki remplacer ba masser na Rome na ese nazo yo kananga bien te na sa malade donc obligé nazaki vraiment de une santé zaki bien te a obligé ngana kenda no appartient na ngape na siliki na komo betele pe na mesa sikona bandi pe oloba biso tozaki na prophète na biso kuna oyebi ete ndenge ni na saki makamu sina kata mokili botika liko yeba ete alors bandi ko loba bongo pa mère supérieure na bandi ko betele pe mesa pe makasi wana na biro na ye alors epesinga kanda na kimi mbango na chambre na zu valise na bi ofuta biye na zozonga na Congo ofuta nka biye lelo ni na zonga au moins kuna kufana na mboka na ke awa posoki ebembezali maseko ozako lia na soka kufi tokutia ile msuna sali moko biso bitoke to lia na sisi toke olala na 15h to yeba sali mesi mère général matina kamne waki okunika na mère général wana ke iko tiki na cimetière to biso ko via nini ya mwana ngasi kona kufa ba parana ngaba mona ngaite c'est maintenant que kufa na Congo alors ba jour wana na koma ko kanisa mingi la msuko lela na kati ya prière
Mukomsu na télé mina nina kota na prière donc kana zolongwa nina kota na kati ya prière na chapelle nazo ke esprit ezolongwa bima bima na télé muziko fa na kota na chapelle bima e comme ça nanga kuma do makasi na kati ya mutu bima ni uko zoka mungongo ezoba no bima na chapelle oyo sambela mikolo nyonso bima na kumi kutongo na télé mina liboso ya ekiko Marie ya Madonna na télé mina e comme ça nanga somo alors na yebisi moninga to yakinera kuba kufa pe kuna na yebisi omoni banda to ya ana kota ka kuna na sambela na zana problème te mais mikolo nazokoka te mawa moko so na teli kolona nga mawa zo lela makasi posa kolela nazo comprendre te atuka na uzonga disusu awate nga na uzonga awate parce que nazokoka te parce que so na binatsa likolona nga kati chapelle donc nazo ka bazotindika libanda so pe na poti awa mawa zo lela nga makasi posa na lela donc na uzonga disusu te donc Maman Marie po bato baza kolanda yo baza kolanda biso baye basolo to yo zaki mama sœur okoki koyebisa biso moi likambo moko ya mama sœur ou bien grade ni ozaki nango eloko moko bongo po balandi baye basolo te yo zaki mama sœur ndio masema photo na ngeze na kama kutu batika yake basaki no photo na ngai ya mama sœur pona memari album po batu balanda donc inazaki oui ma sœur na ezasonga ba grade neti biso omoni lelo batelimisaki balongi na bakengi bazana tu ba concierge sinayebi voilà nazaki ma sœur mais nasaki ba vie perpétualité voilà nasaki ma sœur ya nasaki nanga ba vie na ngai jusqu'à la fin et tika mkia sa ba vie perpétuelle pour na tika la libela na kati ya couvent des places one esprit comme ko betanga na mais en général bito comme balete